bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Votre humble serviteur Jerry Kobetox DSA7 de la presse mobile ali tout pe ya Mbumanazolo yeyo. Tout ça en mode noir, tout ça na matanga o boyebi bien ki matanga e kwela ki famille musicale mobimba oyo azali moko ya ex-musicien ya Papa Chéri ya BCBG oyo lelo akwela ki likama moko ezaki ya babandi bakotela ki na ndako sunda base oyo famille ezolela na pasi et puis bandeko famille artistique ezolela na pasi lelo toza na hôpital du cinquantenaire na morgue esika oyo nzoto ya mowei et kolongwa ekende siko bakolelango vraiment bana poto bana monde entier toza na pona pesa bino basango malgré internet eza mo mininga mais tozo ça l'effort et on pesa bino ka basango partout bozwami pour bozala informer. Voilà, na cadre pika ya système bino boyebi nga na zaka na mulangi ya pembe na omeka liboso na meka na ko lobisa bato muke par rapport ya kibondeko bazaki nango na sunda base et puis par rapport ya vie artistique na ye azaki ndenge nini tokosolango et puis sans oyo koki kozanga te pourquoi ba musicien belé ba été wana nga pena na orata ngote wana nga pena na orata ngote. Merci beaucoup à Pati Kobetox derrière la caméra. Et merci beaucoup à Bandeko Nyonso, ma petite sœur chérie, Azmak, la Canadienne, au Palais Baginanga, Jerry Kobetox, Sunda Base, vraiment artiste. Et puis, moi, Mouké, et na BCBG, Bandaka Mbolo, et puis, Babina, Wenge, 4x4, BCBG, Azala. Donc, na BCBG, à comment rappeler, à niveau Oyo, BCBG Oyo, ya Papa Chéri, à comment niveau, comment directeur artistique. Donc, Azala, mutu moko azaki mutu ya bwanya ya mayele donc yango moni biso bandeko ne toyeko salaka musala poto to pesa bino basango. Merci beaucoup na Pati Kobetox tozwa moi image muke ya bandeko mususu. C'est lui qui a s'impliqué tout le niveau, c'est en tout cas Messi, artiste congolais jusqu'à aujourd'hui, à ta artiste de mon côté, pour vraiment quitter la ndékonaye. Tout à l'heure, on va venir à foule, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à ta moi si. Mais la vie, Charakon, il y a un problème à Hermoko. Il y a un leader par rapport à l'association. Kofinga, papa. Tant que la rue, hein. Tant que la rue. Tout ça qui réussit à faire ministre Binoti Bala. Il y a une audience de Binoti Bala. Qui est et l'imsana émission l'imsana bengasim. Pour moi c'est quoi? Moi j'accuse les familles des artistes aussi. Soit artiste Koufi, ça konga yawate, ça konga yawate. Bango azali ça konga la rue. Mais que tout na moi si ya nani ya sunda base na bana na ye. Na kata biro Binoti Bala, premier ministre aso recruter mais cet homme jour rozalate, il vous a ndenge ni. Il y a un mandia, non, moi je donne l'information. Si il y a un dossier dans la primature, dans la présidence, va répondre. Quel est le il y a un musique à tes mamans livres, hein? La seule nouvelle action de mon livre, Zanera, Gébert, Bino Zaran. Bino Dinani, Chadar, Nasima, Nanina, Sima. Simani na babe on na Royal Kimbuta ndio Kimbuta te okika kati msimbongo pe babiso mbongo c'est fini ben na ba matanga il que je suis la force, je suis considéré quand c'est ba $20 ba $30 te que la cercle yo sur la base okenango ota ndenge zali hein ota la comment au moins de na moi c'est na mbana bana ne bazali wana mwasi na sawana babike papa tshaka konga tuka Messi
ndenge baza bazolela papa na bango ebiki non bazali koyima ndenge bayimaka te. C'est ça. Voilà, mais message nous rolo parce qu'on a l'artiste au pays à la bisosiko parce que l'artiste va avoir la bango raté papa. Les artistes ne peuvent pas s'organiser. La seule association est organisée, ils sont artisans, il y a un binza, on va ça à kit. On va ça la caisse, nous c'est fikali. Ceux qui nous ont dit que maman livre, avant maman livre, ceux qui maman chadari, ceux qui maman fayul, bye combo, bye bon maza combo. Oh maman nini, bemba, so bon maza combo après mesdames, mais pour le moment en tout cas, les artistes congolais, on a ça très dessus, c'est nos aînés. Oh bah oula matanga, ouais bango. Oui là, appelez-moi trop mais tout. Bah ouais la kate, bah ouais la baye, bah on va voir solo l'odeur de l'argent. Bango batestaka bastil batestaka koto yo wana komona bango batonda nde balelaka omoni misemo tamoka olela mais soki mbongo ebimaka na babelaka na makolo omona bayo ya vraiment makolo komi bien. Non, ce sont des choses encourageantes de Konanga. Je crois que témoignage vivant Zali, moi ça sont de base, là-bas sont de base. Oh, tant mon premier ministre ça jamais vu ça 2 fois. Ils ont prendre pour tant sous journaliste c'est moi comme Jordan. Non, je connais. Jordan ce que Jordage. Ouais comment baka la possibilité au chaka Congo na famille bazo kanate ba lembongo mais de Konanga est-ce que sont de base alors ça la primature. Les peut vendre à membre famille ça. Non. Ninga mutende o yazali o yaza bukulu na biso. Mwana mwalia mwana pongo no oba ibi valeur na ngai ona création nzala ke na ndako na bango na fungoli je mange comme chez moi ils ont pas que naibisa yo mon le internet oui mais c'est internet ceux qui le internet est ouvert hein na ba konza mbongo ba kanga internet o ce moni ba to ba mburgema ba ta porte en tout cas ba ngita so contribuer mais contribution au ngo biso to moni awa kaya binoti bala transfert na zo kaka Jean Goubal na Félix Wazeko. BCBG. Écoute, bon gars ça la BCBG. C'est na lobby yo zuka Jean Goubal na. Non, nga oba pesinga transport, oba penga transport na tambola d'abord ba tina ba ona makamba. Non, et là c'est gars ça il pouvait, balaki na Malawi. Balaki lobby, c'est gars il pouvait non on a kufa zo kuna lelo. Il faut comprendre quand même. Chaka Congo, tu as la question que tu as posée par rapport à l'émission Saki na TV, Kolobi, banquette, et par rapport à les cas qui dans des artistes sont de base. Est-ce que l'enquête a déjà. Ah, mais c'est là, mettre Ngoma Zali, hein. C'est la question judiciaire, en tout cas, vraiment. Oui, enquête des alliés. Mais il y a la Siliki, la rumeur, tant que tu as tout le monde va dire JB, tout le monde vérité. Comment va vilipender JB à Makambo? Ah, ça peut monter. Quand JB, on va faire un mot yibité les lots, on a compté nos salaires. Quand on thème, en tout cas, JB a là qui vraiment. Ce matin, on JB a compté en tout cas, on a niveau. Ah oui, maman. JB a compté dingue vraiment, salir. Na lobaki kama na jiba ngende bumasu na base pour azwa nini papa chéri enfant chéri ezalaki na alempela to alempela kufate ba tutuka loti bano ibele balungwa mais en tout cas aza mutu mona tuka azalaki sengo te vraiment aza mutu muno ko finga batuka nga même tuka na stade martyr boto ni chako mo yibie no ngana sa et na segina ngai musuba ko kangote encore une autre question par rapport à ba sali le sali que j'ai kota matango parce que ba sali est-ce que pensez-vous qu'ils ont vraiment raison de sali que j'ai kota matango en tout cas ils ont des sentiments neti premier ministre de Tibatando comme le Mukanda il a réagi en tout cas ngana sona jibe na bisaki en tout cas que akarangote mais to yebitando hein corps mille lo te vraiment que et parce que tati ezala nani cellulaire c'est jibe bien na comprendre que biloba loba tuba oyo hein ngabu tu va faire mo yibi malamu mais ba finga yo ke yo de tilo babu mamutu ezali ko sala ngote hein les accusations sont gratuites, ils ont comprendre jiba quoi il a pas si faut ce choc là ils sont pas déjà choc hein ba oui ba loba ko yiba ki là ça va venir ngamu yibi mais balobana ki obomi il moyibi non papa moyibi yo sala effort kende tangmati atisa dans 13 ans tala 8 000 dollars to zika pa na pati bala tala ndenge bimisi bandini babuzo bala bandini na ba journal Jordan ce qui journal ce qui là hein bit na c'est quoi tata so me ko dissecter biso na mais non de toute façon
biso travailler avec la famille na mkola la ça qui au moins tu na moi c'est na bana oti tant sur retard salamaki il y a des choses il y a des secrets autour de baté c'est moi qui a tout fait Koreawa tu comprends c'est moi qui a tout fait que Corée là maman à sans danger ils allaient l'arrêter ce que yo mona tant sur la rue kende tant sur papa maman nani babenga nini maman nani maman Olive Olembe sengo gratuit senga ko pesa mbongo oke ba tibala ngabe na problème bino vous avez un problème boke na ko na bimisa mbongo bimi ba se mbongo na bimisa kati ingo la kisake il me considère ba yebi passe ta mona ke ekubima nulle part tant ba faire mbongo ba père ba boko na ba pesa ka na responsable famille to na mwasi mbongo wana yaki remis de na nini na mwasi na ye akuni mobile na ye Bonjour. Bonjour. Passe na mitema pour na biso bateau mais pour na yo ezali esengo ete ebi ekela mona yo tata totiki reste à programme nyonso pour na maboko na yo kolongwa na ndoto ya mowei awa kino esika tokokende kokisa ngo kolo ezala na biso lokola alpha pe omega nyonso yo te ezala mosika na te na kombo na yesu tobondeli kombo ya tata pe ya mwana peli mosanto amen. Merci beaucoup pour la prière. Nous allons faire les recueillements. Ça serait un peu en ordre. C'est-à-dire, nous allons commencer le recueillement par son épouse Yoka Songa. Nous allons commencer d'abord, je disais, nous allons commencer par sa famille. Nous allons
pense que c'est tout. C'est tout. C'est moi qui ai ça. Merci. On continue à chez Botti qui la balek. On a choisi. J'aime bien moi et puis balek par le bac. Ce qui leader a couffé orchestre couffé. Mais yo ça sounda. Orchestre de couffate pour comme on a été moula. Biga on le besate merci. Merci leader. Toi, Kala, il la même pour la collection qu'on a eu. Il y a mis ça, c'est la même pour les rails. Owe mtu asika eh? Na mtu asika. Nabo. Bakamana fête, bon panzana. Vous savez le fond moi mato qui mène dino. Tout en Gabon. Batwasika, boke baliboso, batwasika. Batwakala.
Oh, combien à Oni? Maraguna laleli, mutuge les gars, laleli kaka. Tiens épaule nanga droite. Immédiat, 22 000 personnes.